Coucou bande konanga ya basi pe mibali surtout mingi na babone na biso na chaîne na biso précisément la grande découverte TV. En tout cas lelo na ye penza na ye na sengote concernant makambozo leka na mboka na biso Congo Kinshasa. En tout cas comme comité congolaise vraiment to lamuka. To mekana ko lamuka na affaire kidnapping ezo leka e banda kala. Sans que biso to eba kande balobaka likamu nyonso ata ebandi suka nango fo ezala. Alors nde balobaka suka nango fo ezala. Comment se fait-il biso tokoka kozwa suka ya likambo te? Surtout biso batoza penza na kata mboka na biso Congo. Tozoka kozwa suka likambo te pona nini? J'espère que bien nyonso boyebi likambo ndenge bandaki dès le début bakangaki bandeko na biso ba kidnapper oyo bazosala ba trafic ya organe ko kataka batu barin ko bimisaka batu michopo pona kokende koteka. Et likona ngo bomona ekeza makambo solo mais ba o bazalo kwa bakonza mboka bandimaki yango teke za makambo solo. Bolekaki exemple na opesa général Kasongwa lekaki ablobaki keza makamba solo te mezaki makamba solo batu banzimaki po ba mona ki ba image ya bibembe ba kufi muto akufi me libumba pasola quelle sorte d'accident bien sûr ba mona accident salami muto akufi me loko eza na kata nzoto te pe monani te wana ezaki eza ba accident eza ba makambo ezo salema na mboka na biso Congo ya ko kidnapper batu ya ko boma batu ya ko zoba rien ko kende ko teka et tolali tolamuki biso toyeba ke dossier na esili or que dossier na esila kite bakangaki bao bakokai kokanga soi-disant bakaba ba big boy basi ebele bakangaki ba misusu toye komona ke bakufi or tomona ki pe bibembela bango te ndenge moko mikolo tozomona moko ya ba criminel o abengami na kombo ya big boy azoleka na ba réseaux sociaux azosala ba direct voire même na ba TikTok azoloba bien ke aza andimi vina ezala danger. Il s'agit de ba bomaye mais ye azana ba vérité à koloba. Est-ce que si bon mona muto azana prison zo sala ba direct? To raisonner tant que ba chef ba konzamboka. Bino bomi benga mi ba konzamboka. Ba to mayele ba to botanga. Comment se fait si bozo vivre le quoi ba zoba bolimbisa na ba terme pona na sengote na na kanda. Kaka ndenge bo pesi téléphone wana po bo benga kaye nzambala la kate azonga comme ça longo ba direct. En plus c'est loko elekenga na moni bandeko na biso ba chroniqueur ba chroniqueuse. Bolimbisa ngo ba benga biso pena ba chronifuat. Eza lukuta te za mamba solo. Yo zo sala direct na batu bazana prison. Olomona makambo eza ba aventure te. Olomona keza makambo solo mais ozo parvenir ko lula sous kaba o komi kitoko kaba pesa mbongo. Ezalaka mais pesa valeur na musala no yo ba finga abiso muto aza na prison pesa mbongo ye kaba mabe combien yo ya sali okende ko lule bon muto aza kana sengone azate kaba na ba témoignage neza mabe makasi. Alors chef d'état que président de la République démocratique du Congo oza ya biso oza ka étranger te kota likambo Sylvain général Kasongo tozaka na posta na yo te tozaka pe na tina na yo te makambo tozana posa jugement eleka en plein air en direct nzamba batela na molimo mwa mobalo big boy mwana batalobi ke ye azalaki na ye moyibi aboma na ete mais muto koti na prison ba proposer $50,000 babimisa ba faire voyage kende Afrique d'ici ndenge babimisa ki ndeko mwasi wana mususu na bosa ni kombo na ye ata bino moko où vont les Congo tozo kende wapi chef d'état kostala likambo te mama de nuit nyakero mama bana simba papa malamu mama zakana pona kolembisa mutema papa bolandela likambo tina suka toi na sengote imagine toi ndeba na bazongi classe boy mitema ba parents eza likolo parce que bakoma ko enlever voire même bana mikie mwana mukia ko koloba na ke classe mais to ebite ba mama ba ko mitema likolo est-ce akozonga to akozonga te. Ozomona ba RDC na ba mboka na biso et comment déjà et comme ça ba tuna ba tension ozomona et comme ça ba tuna ba tension pona nini mama akoko bimake musala soit papa bimi ake musala muteme koma kozaka likolo mona fois benga na téléphone est-ce que Belmiro azonga kindako est-ce que Frisina azonga kindako nyonso wana foko yebango
mitema ya bato fo bavanda à l'aise na mboka na bango moko. En tout cas na sepelaka na bamboka mosusu omeki batumbi yo. Dernièrement bauti otumbela biso moto. O aza penza akendaka koyiba akataka bakarte ya bato na babanke. Bauti kotumbe bayokeli ye mawa te peine de mort nde yango wana. Bato baza na prison etake babandi bacriminel babomaka bakata baorgane ya bato. Mais na kati ya prison zo vivre bien. Est-ce que ezalaka? Hein? Ezala. Bozo ko distraire bato kwa na makambo ya musique. Makambo ya musique o ba disque d'or ya lukuta onu seke. Ebela ba ple ba musicien na biso congolais bazo sala. Est-ce que ba kokokosa? Bo limbisanga hors sujet na ota nyonso. Si bino ba kondi bino ba journaliste bino bato botangi bino bato mayele. Ba ka o bino boko lobela yango wana. Mais botika distraction musique o masanga o ba rebe église. Eza ba distraction. Total makambo ya mboka tukwa congolais telema. Telema etanke mwana mboka. Babi, soki yo moko mibundeli mboka na wate muta kobundela o azate. Peine de mort non na mona ndengo nga na moni bandeko na biso bakinaper na kati ya prison makala te. Non na mona te. Mutu aza na prison ye munene. Mutu aza na prison ye kitoko. Mutu aza na prison zora biloko eutaka libanda zo vivre à l'aise, avantage. Qui isu? Quel genre de comportement? Papa Fachi, pardon, telema. Telema etake makila ba congolaise etangi mingi. Si totali na ba pays o ezake to totali na ba province na ba Kivu kuna bitumba. Bitumba ezo bunda madi matin au soir makila ezo tanga. Wana eza normal parce que eza province. Guerre à est le to ko aussi sangote. Alors o ekiti na Kinshasa oyo to benga ngoni to benga ngoni. Boye bisanga. Ezaka guerre ba civil, eza guerre ba kinaper. Na ba na classe na ba no bazaki na ba parents o bazaki ake abimi azongite. C'est aussi ça likambo te eza passe. Eza passe mutualité c'est la vie. Boko talikambo en direct de Luanda. Boko talikambo oyo. Maman nanga Rachidi boko talikambo oyo likambo eza likambo kotika te to telema. Il s'agit de ça ta marche to sala. Big boy alobi ba oh bazana ba prison ba msusu kutu baza ba innocent lokola ye moko mais ezanda ba ekiri baza libanda bazo sala trafic elongola ba na ba kasongo wana baza ba tuté gouvernement oyo faut kolongola bango tango muto azolinga loba botika ya loba botika ya loba. Bozo zela kakanda nzambe eboma batu nyonso mbala moko na ba innocent na ba o baza ba innocent na ba o bazo sa mabe ya solo. En tout cas na sali penza analyse nanga o ezopesa pasi. Analyse nanga na osala ngone sengote analyse oyo. Totelema. Big boy ale kasus na jugement. Alo ba vérité peto yoka te ke moi mobala na zuli kamba kufito ana besoin na ngote. Botika e azala en vie. Aloba oya koko loba. Bozo tonda mbongo te pona nini bakonza mboka. Bozo yiba na ba poche à l'état. Aleba suko yiba na banzoto na biso ba innocent. O batu bazo souffrir. O batu bazo nyokwama. Eza kitoko te. Eza malamu te. Bobongisela biso mboka boliko bongisela biso mboka te. Bozo ya kaka bino moko suba kolo mboka. Ozo kata nzoto wa mutu posa trafic. Mbongo ngo babi tout est vanité to kenango wa. Bolimbisanga na mataki pena mwa likolo penza en tout cas bolimbisanga. Partagez, abonnez-vous massivement pour que vous n'allez jamais déçu dans la grande découverte TV. Merci beaucoup. Bisous, bye.